Coco, Bakundaka et Touba, Yamabele. Le 4 janvier 59, face à la Kina, Bopangi, Bongo Yo, les Loso Banga, Nini, Poté, Otelema, Ognela Mabele, na Yolo, Kola Bango. Matondo bandeko balandi ya émission bayindo kola muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso bomo mesano na bamwangisi vuva mu television na moindo television ponini ten Africa Telema pe na bipa yonso lelo bomo mesano toze penza te na mboka oyo esika kani bomeseni kolandela biso na République démocratique ya Congo. Lelo tosalaki mobembo ya mosala awa na mboka Angola epai kani mesongenzila mfumu kusukia muzana panda na Angola bayaki lisusu na ntina ya kosolola na bayi politike ya Angola ponini te peuple pe bome religieux bachef coutumier bayeba ntina ya mabele bayeba ntina ya mosala ye fumu kimbangu ayelaki. Lelo tokolikia actualité ze dominé bomonaki refoulement ya ba congolais na Angola mikolo mileki bomonaki refoulement ya ba congolais ya République démocratique ya Congo to ya Kinshasa na eteni ya Brazzaville bomonaki sukuma lisusu na eteni ya Afrique du Sud wana nde mosala ya mfumu kimbangu arobaka nini arobaka mokolo moindo akomiyeba moindo akosala bengunduka iye kokamusa mokili mokolo moindo akomiyeba moindo akokoma mondele akokoma moindo tala malaka iye mfumu kimbangu alakaki ndelo poso pembe na mokanda na ya char de l'impérialisme ye wana bino yonso boyebi tokozongela yango te na mokolo mwalelo divisé premier renier loposo pembe azali kokabola kobanda conférence de Berlin 1885 bakaboli mabele ya Afrika lokwa gato lokwa mosuni ya nyama moto na moto ali ya eteni Congo belge esika biso na bino tozwamaki olimbisi na eteni ye bapesi na portugais eteni ya mfwa Congo Brazzaville bapesi na bafrançais désormais mabele ya mfwa ya mbokota yango visa le se passé ekomi mabele ya bafrançais bantin kota ya bafrançais République démocratique ya Congo babelge ya mbokota yango nkanda toyei na Angola esengaki visa po ekoma mabele ya baportugais mayema na ezali kolala mikolo basanza mpe bambula de génération en génération moindo ayebi te asala nini divisé premier renier na bamboka ya Afrika mondele akota na kimia kasi yo moindo kokuta na bena kolandela mayema tali politiki ya eleko ye yango nesongi ya nzila kolandaki conférence monene ye esalemaki 6-7 kuna na Kinshasa na Salon Rouge epai kani nesongi ya nzila batunaki motuna touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi motuna wana yango toyei lisusu wana mabele ya Angola na mbanza Congo kotuna pe lisusu badirigeant politique peuple ya eteni ye touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi conférence monene yeze yawa malembe tokolanda bentorfi ya babiangami ya biso ndesima tokokota na bopikiliki ya ntina ya mokolo mwalelo tolobi botikala scotche mobembo ye séjour yonso ya nesongi ya nzina fumu kutukia muzana mpanda na Angola bokolanda ngo malembe totikali na bino longo tokota na kati po ya kokutana na babianga loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele telema tobundela mabele telema tobundela ekolo telema tobundela mabele telema tobundela loposo telema tobundela mabele telema tobundela ekolo telema tobundela mabele telema tobundela loposo batata yeba mama Kiambote Kieno Papai, mamães, as nossas salvações.
Bulumbukia unu Konzo Kenge Dodokolo Kenge Kiazole Kenge ya Ntsaka ya Sambano Ngonda ya Zole Vukama Imakumatatu Dandila Manaka Mabele. Muito obrigado mais uma vez ao moderador por nos ter dado a palavra na data de hoje, que é 30 de 10 de 2018, isto é, segundo o calendário europeu, conforme já se fez menção no calendário africano. Kikwelene Yemakumatatu Kiagonda Kumi Vula Mafunda Mole Yekumi Yenana. Todos nós seguimos relação segundo o nosso calendário e o calendário europeu, conforme já anunciamos. Bom, tua filha no avô, se tu adoaca no Banza Congo, tua boca na Yeno, Mambo Matani de Luzigo, do Abeto Bandombe, Quento Tukidi, Vatumene Kuma, Yekwei Petikwenda. Conforme está a nossa jornada, tínhamos anunciado que vamos chegar em Banza Congo, a fim de podermos abordar questões sobre Banza Congo e também a África, de onde vemos, onde estamos e por onde vamos. Idia, Tekila Mamontono, Tuluzolene, Gizilu, Zamoto. Com tudo isto, desejamos boas-vindas. Futuri diantete, Matondo, Kwamvangeto, Watuvene Diakantangu, Pasifu Tamona Sana Yeno, Sisi. E agradecemos também ao Deus Todo-Poderoso que nos deu a hora e a oportunidade a fim de podermos se encontrar. Matondo, Kwamvuluzieto, Wadu Matungu Yekwama, Yekandoko Babo, Batengo, Wapembarao, Kwamachabeto, Mkindogo. Muito obrigado ao nosso Salvador, vencedor, e muito obrigado a todos os nossos santos. Matondo, Kwamfumu, Yansieto, Yemitwadisi, Mizungiridi, Mukuma Kyanuvuvamu, Elulwenina, Mutieto, Idia, Univenge, Vodu, Mukiahulu, Kalenda, Pemfada, Mafuta Pilai. Os nossos agradecimentos às autoridades que estão a fazer tudo para que haja a paz e com esta paz é que fez com que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui. Matondo, Kwamfumu, Samuyamu, Zabanza Kongo, Bako, Babazungiridi, Yekonzope, Yefumu, Santoto, Evo, Masoba, Yebabonzo, Bakundanga, Kuvanza e Yakongo. Os nossos agradecimentos, conforme já dissemos às autoridades governamentais, autoridades tradicionais e todos que estão nos arredores. Matondo, Mpeko, Zimbabwe, Presidial, Kintuadi, Peleke, Kwamo, Suzantina, Yeki, Kansila, Venge, Kakabizolo, Passivo, Paruaca. E muito obrigado a todos os irmãos que puderam nos acompanhar, que vieram de fora, embora que houve perturbações, mas tudo foi resolvido e agradecemos bastante. Matondo. Muito obrigado por tudo. Kimogo kya beto kya mulu, entua kya mulu, mono imbanza kongo. O tempo
aqui os nossos irmãos que são provenientes de fora, há alguns que não entendem de Congo e nem português. Neste caso, vamos tentar fazer algo para podermos entender nós todos. Bom, eu lembro que eu titulo dele, para ouvir a Tini Nós pedimos nossas sinceras desculpas e vamos falar um pouco em Lingala. Não, bande oi bazali na kati ya sala, oi bazali pe bazoyoka ni Kikongo ni Portugais, tosengi na bande po bayoka Kikongo. Bazoyoka Lingala pe Kikongo, bakusana pembeni mpona kozala pene ya bande po bayoka Kikongo te. Me basalela bango interprétation na Lingala. Koko koliki na kati ya sala, baye toza na kati ya mola, majorité toyokaka Portugais. Kasi baye bauti Congo, basusu bayokaka Portugais te, bayokaka pe Kikongo te. Nde lolenge wana na baye bazoyoka Kikongo te, po tosunga bango ebongi bainterprète bazala kaka pene esika bango bazali, esika ete interprète awa ainterprété Portugais apres azwi lisusu na Lingala ekozwa biso ntango ebele tokoleki bongo bandeko. Ok, tufia okili bandeko bayekala na Lingala bokota oyoka Kikongo na Lingala bokota esika bandeko bazali totofasilite totambola malamu yango ezosenga biso toyebola biloko nyonso. Mulusansu lweto lubeto bandombe twavwa mitoto mieto ye mukati kwa mtoto mieto mukala intino kya Congo. Na nossa cultura, nós tínhamos nossas costumes e também tínhamos o reinado do Congo. Ye mutwakala ye intino kya Congo kya kala ye mbanza intino mbanza yoyo ya teleboki ngavavo mbanza ya Congo. Este reinado, quando havia um rei, chamava-se Manza Congo. Kasi mutandu kya kalavo mkanda mpembe waiza mtoto mieto. Mas no período em que os ocidentais chegaram aqui nas nossas terras, Munamvula funda kamaya makumanana yezone. a partir dos anos 1482, Moiza mitadi evomivugo de mukumbu ya Diego-Cao. apareceram os europeus, principalmente os portugueses, entre eles o Diego-Cao. Diego-Cao waiza wasemu muna mtoto wa mbwenya wa mfunu. Diego-Cao, quando chegou aqui, vinha descobrir terras com muita riqueza. Yebukamona mtoto miampila yoyo yebantu ba mfunu wazola ugo wasosa basi bokamona mtino wa bantu bogo ye mfunu kontino wa tiyo. E quando ele chegou, ele queria, na verdade, saber quem foi o rei ou quem é o rei que está a dirigir estas
Bamona na yetinu, bamokasa na yetinu, itinu watano kina, wakala uzinga kuu. E ele, quando chegou, fez todos os possíveis a fim de se encontrar com o rei que se chamava Zingakuvo naquela época. Yemuna bimoko, bibamoka sana, landi la zimvula, ba missionnaire, ba sala mmodo basivo, Zingakuvo katambulila lukwiki lundoloba ba Israelwa. E quando entraram em contato com o rei Zingakuvo, fizeram todos os possíveis a fim de poder batizar o rei Zingakuvo. Zingakuvo watambulila lukwiki lulolo, O Zingakuvo aceitou este batismo. yemu kilungu kya tatu, kya mwanga tano, mnakuna funda, makumatano, luvwaye mosi, watambulila voka tenzi kwa koko, evoka tambulila lubotoko. Ele aceitou o batismo a partir da data do dia 3 de maio de 1593. Yewagoti kwa mkungu ya João primeiro. E ele foi batizado e recebeu o nome de João I. Yetuka kina, lindele bakumbika munatunga, nzoya nzambi, eibabana kungu ya San Salvador. E a partir daquela data, eles construíram a primeira igreja, essa igreja foi chamada São Salvador. Lembanza Congo ya kuma San Salvador. E Mazacongo tornou-se a ser chamado São Salvador. Yemutano kekyo kintinu ya Congo kya bwa. A partir desta data, ou deste período, o reinado do rei Congo conheceu o declínio. Yemuna sengo muna etakina ni toto mi Amerika. Conforme eles acharam essas terras no Benin, Yakala nyawete kuba. para eles acharam poder se apoderar dessas terras. Ukiakala huku Kongo kapasana jaka kintinu kya kele kamo. Como não havia mais rei poderoso, Kintinu maka yanti kasadina kamakara jaka mungu makara mukingulu kya beitoko. Kansi wakele sadina na mangu mamampelo wakele bakinanga kuvatika. a partir daquele período, o rei não estava mais a respeitar a sua cultura, o costume africano, mas abraçou os costumes europeus. Yevyokila ku Portugal. E passando em Portugal. Idiano una lubotoko lwa intinu Zingakuvo. Neste batismo do rei Zingakuvo, Yani watambula zina ya João primeiro, yakala zina ya João Loazone ku Portugal. ele recebeu este nome de João I, que foi o nome do rei de Portugal naquela época. João Loazone wavana bizina yale ku Zingakuvo, kansi Zingakuvo katambula nani João katambula zina ya Zingakuvo. O João I não recebeu, aliás, atribuiu o nome ao Zingakuvo, mas o Zingakuvo não, ele, o rei João de Portugal, não recebeu o nome de Zingakuvo. Kansi bawa mole mintinu ye mintinu. Enquanto que os dois são reis, eram reis. Munasongera ntinu wa Kongo bwiki, ntinu wa Portugal zangu kidi, ntinu wa Kongo watambula dizina ya ntinu wa Portugal, kanti ntinu wa Portugal katambula zina ya ntinu wa Kongo. Isto é só para mostrar que o rei Zingakuvo foi o declínio e foi a elevação do rei de Portugal. Mostrou-se a diferença. Yentinu wavana muvevo mtoto wani watambula kinzenza evo batisi. E o
O que aconteceu? Batata, mama ndeko. Bota na mino. Ngai na koloba malingana. Kongo na ngai Ndulu Modikwiti, chef coutumier de la République démocratique du Congo. Tozali na bandeko ba chef coutumier ya Congo. Tozali awa na conférence oyo ezopesama na mbanza Congo. Tozali tolo na mine bango baframe wana mpona za maboko bango wana. Présence de Bishop. Bokuta ni oyo ya lelo na koko awa na mbanza Congo ezali na nzela na cadre ya conférence internationale oyo ebandaki le 7 octobre à Kinshasa. Religion africaine Futuka na bokambaki ya mfumu Nkusu, chef spirituel la religion africaine Futuka, nde azali kokamba conférence wana. Conférence ezali kosalema na biteni ebele. Conférence esilaki tobandaki yango le 7 esili nanu te bandeko bakendaki mingi babika tikalaki mosuku bakendaki na Mwanda na Matadi kotala bavesiti na bisika minene oyo ya histoire ya mboka na biso esalami. Na kati ya programme ya conférence oyo esuki nanu te nde eteni ya monene ezali eteni ya biso baconférencier toya awa na mbanza Congo esika wapi ezali na eteni monene ya histoire ya biso bakongindo. Ezali boye histoire na biso bakongindo ezali histoire ya basi tilelo banda ebandeli nayebi te ebandeli ezali wapi. Eske ezali ntango yeboko nzambe akelaki mokili nde histoire ya bakongindo ebandaka ezala ya basi nayebi te. Mais en tout cas na ndenge toyebeli yango ezali histoire moko ya basi ya mawa. Na kati ya conférence mokolo tosali yango le 7 na le 8 octobre eleki motuna moko toza komituna ti lelo ezali boye touti wapi tozali wapi tozali kokende wapi biso bato ngwini na pasi wana nyonso toza na yango banda kala pasi yango nani akusukisa yango. Merci. Nalobi boye mpasi oyo biso bakongo tozali yango nani moto akusukisa yango mpe akusuka mokolo nini na kati ya histoire na biso ya bato ngwini toyebi makambo ebele oyo totalaka ezali ya solo kala na 15e siècle nde bakoko na biso bakutanaka na bamindele awa
na région oyo ezalaki Congo de Antioquia. Congo de Antioquia ezali na Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Gabon, Cameroun, mpe na Centrafrique. Elingi koloba mokonzi moko mutu mwindo oyo azalaki mokonzi ya babele oyo banda Angola te na Cameroun Ntotila. Elingi koloba mwa na ntango wana mutuna oyo tokomiduna mwa wana ntango azali korenye banda Angola te Cameroun ezalaki ntango ya pasi to ezalaki ntango ya lukumu. Na peuple banda Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Gabon, même Gabon, Cameroun, même dans le pays. Est-ce que vous voyez à vous la pauvre? Peuple roi, les peuples pauvres. Et les peuples pauvres. Jikangu nde moto oyo nde akutani na ye apesi ye baptisimu apesi yango Jean Jao Joa. Jikangu azi baptisimu mais autour du roi Jikangu il y a beaucoup de problèmes. Wana donc je parle sur le web. Il y a des gens qui viennent. Après, il y a un professeur, je ne pense encore pour les mains. Problème de l'image. Donc, on va faire une amende qui est partie là. C'est dans cette période-là. Prendre le problème de la passe, etc. Mais ceux qui ont été période noire, qui ont été période d'esclavage, on le dit congolais, on le dit en les institutions. Dans l'histoire, on a dit changer a Kutani Ayawa. A terceira e a última, nós ouvimos aqui uma expressão, uma palavra, dizendo que sob a cerimônia, que os sobas são utilizados só para fazer cerimônia, depois eles mentem. Mas não será que a ambição deles também faz com que eles tornem sobas cerimônia? Porque essa ambição também que fez com que nós entregássemos tudo aos brancos? E por que será que ele não tem capacidade? Se acha que não tem benefício por essa cerimônia, quando venham, tiram, vão-se embora, por que não façam o contrário? Eu acho que eu peço que não só se sintam sob a cerimônia, mas eles têm capacidade para ver se que invertem o quadro, não seja mais utilizado como sob a cerimônia, mas seja utilizado como soba do povo e não sob a cerimônia só. Essa é a minha, fazer um contributo, que eles não ficam tristes, abandonam o comportamento, vão lá, quando sabem que não tem benefício, mas quando são chamados não avisam o povo. Só quando voltarem lá, já lhes mentiram, começam a resmungar. É quando vão dizer porque até eles mentiram, só são utilizados sob a cerimônia. Então será que eles não têm domínio? Bango batansi boye balobi na troisième question na bango pe asuka basengi kolimbisi na bakonzi ya mboka oyo bazali awa donke bakutime oyo bazali awa eske ezali te na ambition na bino oyo bozalaka na yango ete ntango bayeli bino mwa maye moko boye bakosi bino na bino bali kokundelana na mwa moke wana etango bakoya bongo bakosi bino ntango bozala cérémonie na retour na bino sikoyo bokomi koregrete sikoyo bakosaki biso nde bongo azali kosenga pa bachef coutumier donc
bakolo mabele bomeka kovanda bobongola makanisi na bino bozala bakutimie mpona peuple bosalela vraiment nkambo na bino oyo bozozala na bango yango ekosala ete ya solo mbongo wana ekwa kozala soki bokosalela kaka ezaleli kaka oyo wana ya trahison ya kokeseni ya ambition na kolikya bokokoka kochange cadre oyo te wana nde ezalaki bongo motuna na bango ya misato mashule tokolinga ete makambo tozoloba toza kokoma ope tosali ekole mobimba tosali ekole mobimba emambo bakotivoka bakufili mikaya ete bisomile mikaya yeye evangeli kutusikola munanzia Kongo ya demokratiki ye tuzoyembe twatuna mutia ngona asizubala bete batwaboka mabelekele twakubikili betukubikazindolo mutsiza zoza bantu sama wetukwenda mutsiza Amerika mutsiza Bundu Asia le presque de l'Afrique yayo kadi mundenge bakota yakala bakatiyaje kozitele mukoro muketizwala tamuzaza kumata na sikiliza zikulu zetu esikiliza mianga ya zikulu zetu yekubika mapesa pasizo kadomea esa eu kwa zikonde zazo siko ya kuendelea mambo ya kawaida kwa politiki na samoyo bonge ya toza kuforme bato totamisi bango mokili mobimba ti na Amerike na Europe na Asie ti awa na Afrique kasi toza koyena bato ya mpona awa edendelaki mpona kokulamisa lisusu milimo ya bakoko na biso ete bana misakona ya dépense ekosika oyo bazali sikoyo na mokili nyonso yo basepeli kosala awa na lisango oyo ezali ete atanga maye ekela mokili wakosi ntango tozotanga obisamba ngo tolomba ngo te toyebisa motu nyonso tolakisa ye monene ya molimo na biso valere ya molimo na biso ntango moto azoyeba ke loposo na ye eza na ntina boyino na ye eza na ntina mabele na ye eza na ntina ntango wana mpe konzambe esali nzoka soki konzambe esali likambo oyo moto abotamaka nango ntango bazake ebatisi yango lobi mpo bayinde bamaka yango tozobunda lokola elenge oyo bayobeli sango bango bakasi boye wapi troisième question na bango mpe asuka baseli kolimisi na bakonzi ya mboka oyo bazali awa bakoki bakontinue bazali awa eske ezali te na ambition na bino kozalaka na yango ete ntango bayeli bayeli bino mwa mayele oyo bakosi bino bino na bino bali kokundana na mwa moke wana etango bakoya bongo bakosi bino ntango ozala seremoni na etu na bino siko bokotokolekete sikoyo bakosaki biso bakosaki biso nde bongo anazosenga bana chef coutumier bakolo mabele bomeka kovanda bobongola makanisi na bino bozala bakoutumier mpona peuple bosalela vraiment ntango na bino oyo bozozala na bango yango kozala ete ya solo mbongo wana ekwa kozala soki bokosalela kaka echange kaka oyo wana ya trahison ya kokeseni ya ambition kolinga bokokoka kochange kati oyo te wana ezali kokosala bango ya misato topeka bongo contribution na bango basali po ete totikala bango kati na ntuna bino tokosalela yango Thank you.
tuna na EAB. Conforme considérons que também as coisas estão conforme foram de forma positiva. Se todos puderem encarar desta forma essa percepção, será muito melhor. Porque os sobras quando recebem qualquer coisa como peixe ou sal para fazer a cerimônia, est-ce que daquela tapé valeur ya pétrole, ya diamant, ya or, ya cuivre, ya zinc, ya manganèse, ya coltan? será que eles costumam medir este pouco que eles recebem com o valor de diamante, cobre, manganês, assim, outros minerais? Tokoliki eke bango mpe bazala ke mosala monene ya kosunga leta. Eu penso que as autoridades tradicionais, como sobras, têm grande responsabilidade de ajudar o governo. Ya kokoka eke mpona diamant, or, cuivre, zinc, manganèse, pétrole mpe nyonso na nyonso yambo ya kosala cérémonie ezali likambo ya partenariat. Yo ye na machine okuti biso bakolo biloko elokola tozali bakolo biloko tokokaka na pourcentage soki yo kozwa 35 biso tozwi 35 70 30% etikali tokofuta bataxe ya leta ensemble tokofuta mpe batravailler ensemble wana kosalaka bana mboka babe bakobénéficie na bomoko eza na kati ya mabele na biso kasi soki tokolinga kaka tozala na cérémonie peuple aza te na kati ya mabele na ye alors leta mpe aza na difficulté ya kodéfendre bomemo wana parce que ntango ye leta bakoatake ye peuple akotika akosundola leta leta badéfendre na ndenge oyebako peuple ayebi te ete mabele eza ye donc na bongo na leta mpe azonyoko économie mpe ezonyoko tokolikia zimfumu za mtoto mieto masoba yebatuki likiotomba mbanza kitsasa yebena monsi ya angola nanga beti bakisa fulukioto vafululwena kenavo wamona nani nitsamu yemungwa tsamu za mungwa wamona mtoto wamona kimbwama kya mtoto lusadisa mpe luyada kasivokeleka mindele bakwiza bizi biye bisengo bene usidi mvwilu za mtoto lwenda muna mbwizani kasivo bavwili mbenzi twatambula sema yenkangu kazaya tane na mtoto kazaya tane na kimbwama kaneni kwa utatu wizi unanwale salu yako wantete unatelema yenkangu vwili mtoto unayika mavandemano yako basivodu yako mpeta tane na mtoto vakitwaji ebeto tuvwili mtoto kimbwama keto kyatana vamoto bateto kibele voka iboko bana bavwili mtoto ebeno lwena tu kuna biziunga tunataka manakala kaka kuna mumputu yevua misanga vanedele katugevyaka katufuila mungu wako katufuila nyaka mitsambo kadivo una yemboro zako siwa nena suma mitsambo zikarton vafuluwa lwakabananga yenwani na magazoza matoto. Matondo bandeko tokolikia touti bongo kolanda neneso ndiandila fumu kusope muzala mpanda na ngola na conference monene ye tolakaki bino oyo totikelaki bongo kiwa ntomba mpo ya konyata bongo mabele ya Mbanzako
tokolikia nesongia nzila balobeli unité to bosangeni ya baini mokolo toye loposo pembe asalaki divisé premier régnier tokomi na ntango ye toboma baye nesongia nzila limboli mikakatano mie mizalaki to mizalaka ntango moto alingi alongwa Congo Kinshasa kenda Congo Brazzaville mikakatano mie mizalaka soko moto alingi alongwa Congo Brazzaville akota Congo Angola bakosenge visa bakosenge laisser passer nzoka soko tokoyebaka bisika touti biteni ebasato ezalaki mpe eteni yoko yango tolobaki royaume Congo bakisa Rwanda Burundi bakisa Sud Gabon pe bongo Cameroun toutaki bisika yoko lelo mondele na bolingi pe aposa ya ye akaboli biso ndambo tokoliki ya bolandaki coutumier ya utaki République démocratique ya Congo bolandi mituna bato yonso bakumbi bongo ba suggestion na bango bato yonso bakumbi bongo mituna na bango tokoliki ya bolei pe botondi kasi toze kokoba nano séjour na biso to bozali na biso awa na mabele ya mbanza Congo ntina ezenini boyoko bosangeni bokobi conférence internationale ye tobandeki bongo na ngomba Kinshasa tolobaki touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi awe bakisamaki na motu ngai mbanza Congo eso mbanza Congo patrimoine mondial ebombi bongo bozali ya bayi tokufelaki na mabele ya mbanza Congo tokosekwela na mabele ya mbanza Congo tokotika bino mopanzi te tokolakisa bino mosala yonso iye totikelaki engomba Kinshasa toyelaki awa na mbanza Congo na mabele ya yaki mpavita akomosalelaki bongo mosala bilili kuna esimbami na ndeko na bino mosali lokola biso bapandisango tolobaka biso weze telo ya basali superlatif tata nsimba kuna na eteni ya montage bango mpe bazali kokoba tokomona ngala nzumbu 9 bango na eteni ya régie finale ekipe monene mbote na cordon kivuya mbote na RP tata pero mponini te tata luzayadio pyramide kuna tomoni tata kwa ku image mponini te nefutila ekipe ze costo tosungamaki na bandeko bauti bongo capitale na Luanda tata dikize ko fumutoto ponini te mukambilu tonadio en tout cas tokosisa kotanga bino te boze bele na sima bilili tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala matoto Yo posso window, todo mundo na mabele.